Chérie, na confinement oh vraiment baba que ça t'a sous ta 2 semaines moussous pour yo kenda musala na zo côté pour nous pena nzambe na ba sali bien mon ko chérie na pour ça Gusta oh meme bembe na tikali ka pepele deza boy na mwana batu oyo abomangai non zéro Marcelo yaka na nti chérie ngana na pousa Marcelo Gusta Marcelo to ke kama na kuna wewe kufa te Gusta Marcelo pousa na émission na ko kati Marcelo tele ma pardon na sengi ata pardon bimbisa na ndeza buna oyo kapu mkongwesa la lesuti o soki babakisi susu 15 jours c'est que na 15 jours ana posa na kufelo likolo tondele okufa na nini yopso eloko na bakufaka Marcelo chérie Marcelo yakako banda na ndozi na chambre vraiment est-ce qu'il va ça la bongo chérie Gusta yango lo musu ya osale zate esaka to bima kato pasaka rapport Gusta Marcelo kosakana ngai te kosakana ngai te Marcelo kosakana ngai te Marcelo ngana na kusa na iso to kota yaka noti yaka Gusta oibito o depuis confinement ebandi o ngaka likolo na yo na ebite soko ana poso sala ngana ko meloko nini na komi robo to nini chaque jour to banda ko mote Marcelo to banda depuis erni na deni oite confinement des alifo to sala ngo kosakana ngai te Marcelo kosakana ngai te na poso kota kuna Gusta pardon na sengi ata pardon bimbisa na ndeza buna oyo kapu mkongwesa la lesuti o soki babakisi susu 15 jours c'est que na 15 jours ana posa na kufelo likolo tondele okufa na nini yopso eloko na bakufaka Marcelo bakufaka te poani yo okanga sentiment na ngai Gusta na lembi tika na pema nani non tiko te opema na ndeni Marcelo to kota na kuna na linga nga buzo bate to Marcelo yaka na nti chérie ngana na pousa Marcelo Gusta Marcelo to ke kama na kuna wewe kufa te Gusta Marcelo pousa na émission na ko kati Marcelo tele ma pardon Marcelo na ope mo mo kangai chérie yaka te Marcelo Gusta tika ngana pema na bien ça va yokota kasi na kati ngana zoya oya na zoya Gusta chérie na pesi yo 2 minutes naza kuna na kati pardon bébé ka 2 minutes na kokisa même pas ata 1 minute te na wota zoya na okoka te Marcelo nzambe o nini na yo chérie na confinement oh vraiment baba que ça t'a sous ta 2 semaines moussous pour yo kenda musala na zo côté pour nous pena nzambe na ba sali bien mon ko chérie na pour ça Gusta oh meme bembe na tikali ka pepele deza boy na mwana batu oyo abomangai non zéro pardon na pesi 2 minutes banda chérie na profiter confinement ngo ezali baba que ça t'a 3 semaines ça va chérie na zoya non zéro bébé basalaka mpe boye nakufa mpo Marcelo, ngana ose ona chambre umeli mwendeni wapi yo Marcelo nzambe na mama mobile tout fini nyama kufata ko kufa akima ngai musala nyonso to komi na confinement na landa ena Marcelo